Bana Congo, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Boketu wayambaye lisusu. Bokota, Bokota. Bana Congo, Bokota. L'air est grave, l'air est grave. Wayambaye lisusu. Toropesa lisusu tante, peuple congolais, le peuple de Dieu. Toropesa lisusu tante, nabando kibakosa peuple congolais. Motakokosa lisusu peuple congolais azate. Peuple congolais wayambo. Akopesa bino ba vérité. Wayambo aye po na vérité peuple congolais. Nakobanga motote. Motakofuka misa peuple congolais azate. Motakokosa bino azalite. Bofungwama le peuple de Dieu. Bozali peuple ya motote. Motomoko akoki. Bande Kobolimbi Sangai, peuple congolais, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Peuple congolais, Bolimbi Sangai, Ponaza Awa, Ngai Boket, bateau vraiment. Peuple Andengenin, quelle sorte à peuple, quelle sorte à peuple, peuple Andengenin. Quelle sorte ya peuple, peuple ya ndenge nini, peuple de Dieu, moto akobangisa bino azali te, bokota, 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 l'air a sonné, l'air est grave, plus que grave, bandeko na ngai Boketu wayambo, na ye na message ya kopesa bino, bitumba oyo bandeko tu bozali na 4 coins ya planète ngonga ekoki ya mboka na biso ezala libéré petomi libéré etaki le peuple de Dieu pema oyo tozali na yango ba diaspora pe bandeko boza na Congo esimbami na motote ni pasteur ni ba musicien ni ba rwandais ni ba criminel ou ba politicien o bandimi bakomisa peuple congolais na esclavage. Peuple congolais état que nazali ko respirer pema nazana non fi na ko dénoncer makamnoso oyo le kana Congo na ko bimisa ba arme tout o na ko bimisa o finga te etali ngai te ngai nazali zaiwa komo na ngai Boketu Longombolo isali suki papa na ngai zaiwa mama na ngai zaiwaz na kubangaka moto moko te pema o naza koluba misapi na nga mitano nasangisi bojomi nzambe nde moto asalaki ngai na moto moko asalaki ngai azali te bokota 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 l'air est grave mbote mingi na kulutu ya Laura Sokoko mbote mingi na kulutu Laura Sokoko na Luanda oyo azali 50% Congolais, 50%, Angolais, maman nae, Zaïroise, papa nae, Angolais, c'est ça, bato biso tolingi, ya Laura Sokoko po boyaki liboso, tala Boketu wayambo, alandaka ba politique, na sundoli bino nano ba politiciango, bofana na bango nano bobonga, bolana nano bango bobonga, ngai na landi na ngai, ya na ngai Laura Sokoko, merci mingi na ba combattant otu ba patriote, bozola na ngai na kata mokili mobimba. Merci na Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et la terre. Tata Nzambe osalaki mabele ya Congo na mikolo motoba 7e jour nde opemaki mabele wana osalaki yango teke peuple congolais kufa lokola njinji peuple congolais kufa lokola ndeke lokola pigeon même ba pigeon na bandeke awa na bapoto bazali na ba éducateur na bango balesa baeba ni baliaka mapa mais peuple congolais botala na 21e siècle 1960 jusqu'aujourd'hui, c'est 49 ans, peuple congolais, toi na kata ba esclavage, yango na beleli nzambe ya bakoko na ngai, babandaki kobenga ye papa Nzakomba, papa Nzapa, papa Congo, papa Nkumu, babengaki Mungu Baba,
na beleli bakoko na ngai o ba sacrifiaki ba makila na bango pona mboka wana tango bakoko na ngai bazalaki en vie moto abotolaki biso mabele te bapaya badirigeaki mabele wana te tozalaki na kati ya royaume Congo mpe bakoko na ngai na 4 coin ya Congo baprotegeaki mabele ya Congo lelo inacceptable ke namona bacriminel moko bobaya koextreminaka peuple congolais mpe bato bandoki balekaka wayambo ozofinga wayambo ozoloba bino boti koboma peuple ya Nzambe lokola bino bozolia na barwande nga na kotika bino te. Na remercier Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, et le bas papa Alain Moloto, Seigneur Jésus-Christ, les rois du Congo, na beleli kolo mabele ya Congo, prophète papa Kimbangu, oya nyoko maki pona ba Congo, na Congo wana, ba Belge, ba nyoko li papa Kimbangu, ba kanye na ndolo, ba kanye na boma, ti papa Kimbangu aki aussi sa mission na ye na 1921, papa Kimbangu ba kanye na ba Belge, loko ezalaki fe ya mission na ye po ya zalaki molimo akokaki po abandaki kobima bakangi Kimbangu awa bamoni na Mbandaka bamoni na Kisangani bamoni na Boma bamoni na Bakongo bamoni na Bandundu mais lokola mission ya papa Kimbangu komaki na suka ndenge mosalo ya salaki pona tozoki pe lipanda na biso mais lipanda na bomona ndenge ba soi-disant bato balobaka français po bino ba congolais bobangaka bata français batutu balobaka français basalela bino nini bolakisa nga te eloko moko basala tala peuple ya complexe yango wana na bilobi papa Kimbangu pesanga makasi papa Kimbangu ngai mona na yo na bunda bitumbo yo bundaki pe mboka nezala libéré na beleli makila ya mama Kipavita na beleli mama Kipavita na âge ya 21 ans batumbaka ye pe na moto na banoko kaka. Et puis na beleli makila Patrice Emery Lumbumba o bakata e morceau par morceau likolo ya mabele bino bozo yo na ye kuna bozo sakana na mabele wana o papa ki Patrice Emery Lumbumba bakata ki morceau par morceau na beleli makila ya Cardinal Malula Cardinal Echao Anwarit Bakanja na beleli makila ya président Kasavubu o yazalaki président ya Yambo ya Congo papa Kasavubu place ozali ngai mwana na yo ngai koko na yo pesanga makasi na loba vérité na bolimbisa na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba ndenge na lobaki Floribert Chebeya Fidel Bazana Armand Tungulu Thérèse Kapangala Rossi Mukeni Chimanga Eric Bolokoloko Pasteur Lukusa Alain Moloto Général Ngwala Panzo Général Bekazwa bamakila tout Cédric Nyanza bamakila bandeko bakufa na Kasai 428 morts bato bakufi na massacre ya Bujadi Congo babomi bango bamakila bandeko ya Kasai ya Kamuna Sapo bandeko bakufi na Yumbi na Butembo Beni partout na Babunya na l'hôpital général tout ya Congo qui s'ezate médecin les bien te motakobela malade musu bazo traiter malade musu bazo pese médicament musu en tout cas ya Laurent Sokoko peuple ya Nzambe bakomi na esclavage yango ngai na ekolobake na ba programme tozanango nazo pesa ba oya tanga miki ozali ambassadeur ya ba occupant awa na ba étranger na ambassade ya Belgique na ambassade ya France ya Suisse ya Londres ya Canada ya l'Afrique du Sud ya les États-Unis biso tout ba diaspora toboto la ambassade d'ici 10 jours toboto la ambassade nyonso oyo ezali na kati ya Congo ultimatum peuple congolais diaspora bana 20 ans 18 ans 19 ans etake bato wana balingi mboka ezonga na maboko na biso te bango bambassadeur na bango bakosala awa libanda te Félix Tshilolo bambassadeur na bino bakosala libanda te tokosala nyonso na force na biso ke toluka tosala musala oyo diaspora bakomona na kati ya peuple mokonzi ndenge toyebisi bino ke mise en garde na bambassadeur nyonso ya baoccupant et puis peuple congolais na zoyebisa bino na force toza kobunda nango d'ici là
mboka na biso pe ekokokangwama tokotika mboka na biso te ezala na dirige na ba étranger ezali grande humiliation lelo naza na Paris lelo naza na Paris na na France tala France la commune à Champs-Élysées kuna tala ndenge ba touriste batonda mebele oke mboko ezana ba nyama ndenge na ndenge ba okapi bani mboko ezanga ba tourisme peuple congolais zo profiter na richesse na été yango na bande konanga ya Facebook na l'équipe on a ebisabino ke lelo Félix Tshilolo makambo ya sali pona ko poignarder peuple congolais moto moko azonga simate bobanga eloko moko te tango nazoleka nazo dénoncer makambo ezoleka na Congo mboka na biso lelo ba mercenaires ba koti ebele ba mercenaires ya ba Afrique du Sud na ba drone na est et puis na sololi na ndeko nanga kuna bibo ketchwa général ya kotumba moto epela mona mboka mutoto mama Mungu akubariki général ya kotumba moto epela général ya kotumba moto epela abi waya mbokubanga te baya bakotikala na bazamba Congo peuple congolais makambo tozolo banabino ezali très capital très sérieux kala mingi te bozomona ba guerre na est ya Congo ba depuis baya babomaka na bango ba congolais mais guerre oyo kosalima na ba mai Félix merci Tshilolo tobetele maboko ma fille bien aimée Claudine Diasuka na beau-fils nanga Tracy Mbelenge pro na Claudine Diasuka mona malamu mona batawayambo wa botelinga bakoko mibale bokoka pasi yango na lobi na uti kosola nande konanga lobi wayambo général ya kotumba bi wayambo naza koloba na yo na komba bakoko na biso bato tu wana tomonaki mpe bavion na bango na badrone ndenge ezotambola tokoboma bango tu bibembe ya baétranger wana ekotikala na kati ya zamba yango nasepeli na ndeko na biso ya Rola Sokoko ndenge alobi ke akosuteni général ya kotumba pe akozwa makoki oyarola akotia tokopesa ye bientôt bokomona bino moko ke mosalo boketwa yambo elongona komanda iso elongona ba ya Rola Sokoko toza kosala ife to aider bato yo bazana volonté ya kobunda bitumba moto tu aza kobunda bitumba na bosembo na bosolo toko soutenir ye na osutunga na ko soutenir général ya kotumba na nko même avec force merci mingi ndeko nanga ne na solo laki na yo malobo yo lobai na loba yangona na lobiki général ya kotumba lobi Kagame aibite na ba Robero na ba Vital Kamerhe na ba Moïse Rangabo bayoki te bayoki o bango ba monite bazila bakomona o bango ba mona te bakomona film o bango ba mona te yango na peuple congolais bolanda makambo ba parlement te s'il te plaît s'il vous plaît ba diaspora no sur la 4 coins ya planète makamba ba bati ba Alexis Tambe Mwamba ba Janine Mabunda etali biso te ba congolais bobima na kata distraction ya IDPS ya ba parti ya politique ya ba Vital Kamerhe apie mboka wana bandeko na ngai mbongo ba do bank d'Israël kutu ba sisi mbongo noso ba devise noso Tshilolo la sisi avant biso tokanga Tshilolo bokomona kanambi ye moka okanga ye mikolo bali nabi akana kinde kokana Tshilolo la vide mbongo tu na banque Tshilolo wana David tu anyongi yango yena ndeko na Bruno Tshibala tina lelo Bruno Tshibala azaka na ba signature Bruno Tshibala azali kaka na ba signature bandeko na ngai Bruno Tshibala azali na ba signature mbongo tu na banque babimisi ba sisi yango
yango moni bande kunangai bazali bato ya kulanda te bana inikin IEC ISA IBTP Université protestante Université catholique Université Mirzima Armée di Sali betidia bokota na théâtre ya IDPS na PPRDT nyonso ezali ba aventure il fait bozala mobiliser bozala déterminer bande kunangai tala ebela ba diplôme oyo o betidia ya ISTA bozu ba licence bozu ba mais misala ezalaka te beaucoup biloko koteka ba carte ba bozu ba koma koteka makala po o 6 classe po bazo il faut koma pede il faut si makisi mboka nini etambolaka ndenge wana bandeko ya France ya Belgique ya les États-Unis na moni mona nanga autosisa ba classe yawa ba déjà bazo benga e bureau ezozela ye mboka nini bandeko na ngai quelle sorte ya pays quelle sorte ya pays mboka nini marchaka na désordre ndenge wana ya boto na yebisi bino ke makambo théâtre ya IDPS na PPRD etali bino lisusu te o IDPS elobi ezali distraction peuple congolais bino tu bona 4 po ya planète bokoka ata moto moko ya IDPS oya kofinga lisusu kanamba zate bango tu bakangi minoko peuple congolais naza koyebisa bino makambo ya solo bango tu bakangi munoko mutu moko akoluba lisusu mabe ya kanambe te kanamba gangeli Félix ayebiseki na yebisaki yo nini na pesi yo pouvoir na pesaki yo pouvoir oyebiki oganaki élection te oyebiki naza na bavideo na yo ndenge makambo tosololaki na yo ou bien ngai na rate ou bien yo orate na publie yango ngai mpe na kufa yo mpe okufa ou bien obata Félix ate mutu na se Chilulu ate mutu na se peuple congolais quelle sorte ya pays c'est qu'à 9 ans baninga tu ba développer tala Botswana likola diamant kaka tala Angola likola pétrole na bango tala Nigeria tala même Congo Brazzaville tala Dakar Sénégal tala Ghana peuple congolais tala ba Kenya wana tabana ba passe mais tala longwa Uganda Kenya okenango na autoroute peuple congolais jusqu'à quand tuna ya rola sokoko kuna na mboke pa na ekuna okotambola 1500 km ozaka na autoroute peuple congolais so wayamba zuluba o wayamba lobi so boketi wayamba zo dénoncer o boketi wayamba impoli mais bino nde bozabe impoli na bande kuna bino vous croyez que bokokanga peuple congolais en otage vous croyez que biso tout okokota na saki na bino mabele on eza bino na batuti IDPS mabele on eza ya bino na batuti lelo kanamba komi partenaire mofo Kagame bobeteli e maboko peuple congolais Kagame criminel assassin race de vipère bato IDPS babeteli maboko ndeko na ye Vital Caméléon ake kozwa na aéroport alobi awa terrain tout na si na préparé oya peuple te ngana zoyebisa yo Kagame est-ce que bakobambanga mabanga te peuple azoba na tia bango na poche tala IDPS kutu ezalaki bo na bengaka bango na chaque mois 20 na pesi bango ya transport bazwe ya katoken est-ce que vraiment bakobololanga te na bamassacre to na sale te yaka Kagame akota na stade Kagame apesi maboko mama quelle humiliation ya Laura Sokoko quelle humiliation yango tolobi toujours sala tout bambassade tout il fait kangama d'ici août fait août awa bambassade tout eza libanda ekosala te bambassade ekosala te yango tolobi bana France Allemagne Hollande Luxembourg les 2 août biso tout na Belgique na ministère ya affaires étrangères na 12h30 à 13h ba diaspora bozwa makambo serré ba diaspora
s'il vous plaît, 1000 fois, bozwa makambo yo sérieux. Bozwa décès ya mboka wana en mai, le 2 août. Yango tobina bandeko, o bobenga biso na ba Lyon, bo benga biso, bo préparer o boza 20, 10, 15, ya loka sokoka koti na mbongo, ya ba transport boya. Yango na bandeko na ngai, na leka ki pona dénoncer bino, le 2 août, tozana sitting na ministère affaires étrangères, Didier Rendes, toza koyebisa monsieur Didier Rendes, kuimilie ba Congolais te, kuimilie Chilolo, akoki kutia makolo na en Europe te. Chilolo akomona makambo oyo, ye amona yango te. Peuple congolais bo lamuka ba diaspora tout ya Londres, partout bozola nangai, bo benga ngai numéro nanga 0032 kata soki bo bengi bokena place à bis totini mbongo kuna tosolo na bango bozwi bis boyebi komema memi boye tozala kaibele tozala soudé et puis tozobisa leki na biso naza yebisa na Kofi Agwepa Olomide asakana na ba Congolais te. Na septembre komona ba jeune nyos oya France oya veni na bango bobomi ole ba jeune bano ba botami ba komi na ba 25 ba 30 ba 40 ba zonga mboka ba kino créer ba société bino bo freiner vie ya ba génération elandi biso po loka bonga bobomi génération na biso génération abana na biso ekufa génération abana na biso elimwa yango na lobi moto ayebi ndeko na biso leki na biso naza longola irresponsable ya Kofi ya bwaka bana Antoine obwaka bana lakisa biso Aristote lakisa biso Mini lakisa biso Rocky bana oyo bota na Gode na ba Mariam oyo bota no sangisa bango wakana mwana moko di story tena dompiro Kofi obota bana ebele o abandona bana no tout bela kalanga vana na okanzemba Kofi Aristote papa na poto malili wapi ye oya kuyela biso o mopa mokonzi zaka na kata ndako okutala éducation ya bana na yo bamona papa omemi bana nono sosoko na bango 10 boke vacances ngai okomona les 10 bana na ngai tu bakotanda mawana mokile komona bango non na botela mama Didi non na botali liboso tala bano na botali liboso mama Didi abengisi bango na poto abiwa ya mbotete bana na bana na nga baya na poto me yo mopa mokonzi oyakana bana misato irresponsable bakisi yo zwaki na ba whisky to revese yo bakisi na yo osambwe Kofira osambwe zeniti wana na septembre bandeko na ngai boya ebele na septembre tosukisa Kofira soki babituke kotumbama na zeniti wana nde tosali boso etumbama bato wana fe babanga diaspora awa toana ba pays moko d'état de droit moto mobimba kobimaka na bana ya bandeko na ye likola whisky obomeli bango libala yoza moto yo oza moto bino tunde boza ba waze croire ba jibira ba werera soki peuple congolais te bongo bobeta na ba zeniti na ba Olympia mais bino bosaki Kofira osala nzembo ozwi kito nde ya rais mais il fallait bowela eka kozwa mbongo mais il fallait bo mané rais to soutenir tila biso Bercy na mbandaka Bercy na bandundu na Kikwit Bercy na Bakongo na Boma Bercy na Katanga Zenit na Kisangani Olympia na Kindu Zenit na Goma Bercy na Bukavu bovani na ba Rwandais kaka kolia mbonga peuple congolais basali bino ata studio te wapi studio ngo ya munene wapi ata ba instrument werera jibira Kofira ministère akitirear moto boimbela ke bandembi bele bola tsanga instrument bola tsanga studio bola tsanga ba sala spectacle meme boko sa disque kana poto CD ya pamba bosa la ngona ba Chine boko pirate mbok bino moko na kata capital
Zaïre mboka ya musique oyo esimbi musique d'Afrique boata na izini ya CDT boata na izini ya CDT vous tous là bacriminaire izini ya CDT boata instrument peno ko répondre na kata stade Martyr bosombi yango te bongo lelo boko déranger diaspora boki posa diaspora bongo ba makila ya Russie ya ba Arma Tungulu ya ba Floribert Chebeya ba Le Moloto ba Passer Lukusa ba makila ya Batayumbi ba Rossi Mukene Chimanga ba Eric Bolokoloko ba Thérèse Kapangala bongo makila ya Kimbangu ya Mama Kipavita donc eke na inaperçu na plaisir pour nabino mais si bo betaka bondimaka bo libando kangai bokoya ba comprendre ko vanda ka wa mo en fait ba bengisio obete ala libanda bino bolobi boko makamba Congo boko dénoncer ngote boko beta te silence au sala pendant 24 ans 1997 jusqu'à aujourd'hui silence on a beaucoup répondre yango ba musicien sataniste na ba pasteur toloba te ba Marcelo Bozuta na bato Bible Genèse et Apocalypse oui c'est bon banani ba komaki yango bato bakuzwaki molimo mosantu bato bakutanaki na Jésus Corinthiens Ephésiens ezala bamboka eza na Espagne mboka mosusu nano oya île de Patmos apôtre Jean akotaki wana akomaki Apocalypse eza na Grèce bino wapi ya bino bamezima baza na Coran na bango prophète na bango yazalaka inspiré babouddhiste baza no ya bango Israël baza na soki watula soki dino ya bango Bible oke na Russie baza no ya bango wapi ya bino depuis kaka parler langue kandoro koko wara kusaraka bo bolobaka bato andoki kaka bino mitema mabe kaka bino basase kaka bino yo on ni movana na tricher Jean-Baptiste oya batisaki Seigneur Jésus-Christ alobi kaka ke Hérode obimi na mwasi ya ndeko na yo Hérode ti bakata ekingo po aboyaki injustice bofandi nye bazoboma peuple na bino boboyi koloba bokangi kaka silence makambo nini wana tozomona na Congo peuple congolais il fait totelema peuple congolais botika ko adorer bato botika ko ado likambo nzamba zana kana na biso po bokomisi bato banzambe batango ba passer bokomisi bango banzambe ba politicien banzambe ba musicien banzambe basali ni seka 9 ans basali ni pona bino monnaie de singe bafuti bino 12 millions de morts makila Rossi Chimanga bande kuna bino bazo defamap peuple balingi kaka masanga bozoli ya bien teme vina bino tout masanga yango na peuple congolais tolobi toza ko se préparer ba jeune et tout d'ici là ba ambassade et tout ba ambassadeur ya ba occupant ba kusala ten Europe bozila bokomona suka na bitumbo bozwana note suka na bitumba oyo bomona na note peuple congolais mise en garde na tous les bambasto yebi gouvernement na binote mototo votaki Martin Fayulu Madidi toko vandaka te tina bel pourquoi bolinga be élection na ba Rwanda pourquoi bolingaki yangona na lobike d'ici là bokomona force ba congolais ba diaspora Belgique bolamuka ba jeune bolamuka tango nazo banda réunion na bino na ba jeune na France na ba jeune na Suisse na ba jeune na Londres pona ko boto la ambassade et tout na mokolo moko ezala butu ezala moy toko boka ba papier na bino tout libanda na ba kiti toko tia drapeau ya Zaïre tango toya tolongoli drapeau na bino na Congo to tie drapeau ya Zaïre na mokolo moko na ba ambassade et tout boko mona makambo bomona na note yangwana merci mingi na bandeko tuba landinga ya Laura Sokoko kolemba te pona ko soutenir boketu yango po bolbako ba politicien na kabele bino ba politicien na bino mikolo bozala ngakala kulutu nga ya Laura Sokoko hôtel de monnaie
oyo azo reconnaître mboka na ye place abotamaki akolaki poso na biso bino ya Laurent Sokoko amuna bote nalobi kaka azali zaïrois angolais poso ta oso nalobi kaka ke o wayambo bobenga ngo bote ya Laurent Sokoko azali 50% zaïrois 50% angolais tango mboka ezosimba te akenani kosala baaffaire na mboka tata na ye c'est normal ya Laurent Sokoko tête de monnaie fait à mon ekoleka kitoko ekoleka kitoko ifena sepesa bana na nga na Congo basepelaka te Davina azwi diplôme ya makasi chance la vie ya aza assistant social merci maman Didi merci petit papa Ryan Cédric merci Davina Eli bana na nga nyonso merci nzamba batela bino bolongolinga soni o ngana zwaki te bozwi yango na mboka bapaya bosisi ba classe merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus de Nazareth mona zobima na 95% na lukina na mbongo te na kusuka ndenge nini na bengi ya Laurent Sokoko bizwa mbongo asala bongo ndeko aboyi ya bolingo abandaki kobetisa bawerera bajibira na Angola aboyi bango aboyi après les 10 na okota studio abi waya mbuyo zila pas sinon nanga nzambe te me na kusala nécessaire pona yo okutambola na eloko ya moto na kati ya poto bato bakubanga nzambe nao pona kolakisa bino ke ife bozelaka patience ya nzambe na bino nzambe nga nazobundela bitumbo na mataka ka trame na babisi nzambe okotindela nga ta kolombe moko te basunga ngai nzambe alalaka te ya Laurent Sokoko papa na ye angolais mama na ye et puis millionnaire azana 5 bateaux de pêche ba pompe atindelinga bitala ba pompe essence azana botela minene na kata Luanda muto a contribuer na développement ya Luanda soki mboka na biso zongi malamu ya Laurent Sokoko akoya kokana na gouvernement akotia ba bateau de pêche na Congo tokoluka tosala bateau modèle oyo ya Clémenceau tozwi espace munene tosali ba chambre froide industrielle totika nano Thomson na mapapu a soso tolia mboto mingusu mempongo minganza bilanga abitala ba traiter bilanga na salina na ba élevage na Angola to pe na besoin kutamba kana to pe sabato misanga bi kulutu ya Laurent Sokoko nzambe abatela yo libération to komona yango alingi komona ba Félix wana te yango alingi komona ba roi abindenge ni mboka ngana botami ba tuti ba diriger yango mboka ngana koli azo sura bandeko ne kuna bandeko ne kuna ngolabi non il fait ko aider mboka wana président Mobutu en 1973 a telemela Portugal un petit pays comme Portugal et dirigé grande nation comme l'Angola lelo bandeko ezala ba président ya Angola bango tu ba Lorenzo ezala ba Sassou ba yebi histoire yango nazo senga na président Lorenzo na président Sassou na président ya Centrafrique bosa ba bantu bo soutenir Zaïre et le na place ezali ba tuti basi ba infiltrer Congo président Sassou ozali infiltrer tina ndako na ba service no Kanambe na Kagame batia ba mbongo ebele un petit pays comme le Rwanda a contrôlé Brazzaville, a contrôlé Zaïre, a contrôlé Angola, a contrôlé Centrafrique. Depuis que ba minorité moko boy ba ya ko diriger ba grande nation o Mohamed Ali na Foreman babunda coupe makofi na kata mboka wana yango wana bande konangai na sepeli mingi na eko ebisa bino ke théâtre ya Félix Etilo na IDPS bakufungoli su monoko teo etali baba kangi monoko IDPS c'est fini histoire comme il est passé
bobimisa gouvernement na bino totala bino mais boyeba yango Kanambe ozosa oyebi Congo te okoma Congo na 1997 na baboti ya mbula Kanambe na kotika kayo te na baroberwa na kotika bino te na ba Gentili Ngobila na kotika bino te na ba Evariste Bochabe na ba José Makila Yokozuna Congo ezali ya batuti te peuple congolais bakoki kokota na esclavage na bino te non bandeko ya Soudan ba mi libéré Algérie ba mi libéré Burkina Faso ba mi libéré biso pe il fait to mi libéré surtout libéré ka virage ya rola soko to mi libéré Congo ko zo autoroute o ba no mona moto azana bandundu azu voiture na ya ke Équateur o Équateur ake Kisangani o ya Kisangani ake Goma o ya Goma ye Bukavu o ya Bukavu ake Kindu o ya Kindu ake Katanga na train autoroute to na besoin ya ndenge wana soki yo na ye na ikulu olia kasoso olia ntaba ngombe voisin na yo ya classe ya C alia ngombe soka lingi amela miliki ya nido alia soki ya lingi c'est fini na ba distraction na bino wana yango na merci mingi na bandeko nyonso balandi ngai Claudine Diasuka merci ndenge oza ko soutenir bitumba oyo Bwana poto na Tracy Mbelengi na bana na bino mibale bobanga na bino moto te Claudine Diasuka mobali no abundana ki boy titi osimbi chaîne ya mobali no boy titi tala mona moki organisation moto gole kozo finga Claudine Diasuka na Tracy Mbelenga mobwembo wa bajalo babani libala na bango bana mukebo titi kaka na internet na net bango na bavandi bongo bana ndenge na to soutenir bango te mitema mabe ya likamonini yangwana ya Laura Sokoko merci fetu ezali ya yo ya sungati na suka bato ba okapasi bina ba sentir que bato ba mela bato ba komela mona Davina Boutama le 9 août azoko kisa 22 ans première fête na yango wana botala kaka ba moyen zala kite premier anniversaire na ya vie tanga sisi classe azui ba diplôme na oh boniko ba congolais bozala pe mitema bienko nana ngane loko mota supporter bakamunoso akosoba même sa bouteille à champagne c'est ya Laura Sokoko ba jaki biloka kolia bangombe bato bakolia kitoko mais la tapembe to boy batabilamba moindo torini mokolona motema ezala efungwama motabengi sibino boy olati pembe oye bosepeli mona remercier Nzambe a remercier papa kulutu na Laura Sokoko na sepeli bato bana komina Kisasa lingola barumbu o akoyeba bozanga pete journée nezande ya fête bomela bolia parce que zali journée moko ya esengo pona libota na ngai na kulutu na ngai oyo andimi a supporter fête ya mwana na ngai batamakila kuya zane commercial Laura Sokoko za politicien te azali homme d'affaires aza pétrolier asala babaka munae yango avandi ya 18 ans mbula boni ya Laura Sokoko pa kaka wayambu mais tokuzwani kotata bite na moni ko souffrir na Nzambe utiliser nga na edeyo pe bokozwa jipi ya sika te oganga na lula ka Mercedes kaka ya Laura Sokoko Mercedes kaka final a makam komande so atambwisaka ngai yangwana merci bandeko nyonso ya Laura Sokoko Achille Mboyo na Londres engambe sayo asoba beau frère propre ya des données Achille Mboyo Janine Mboyo Alain Koyi batutu o balingaka ngai rendez-vous les 10 ndenge tolobi les 2 juillet ezali sitting na kati ya Belgique et puis bobo sanate na septembre tokwa ko bengana Chilolo nani Kofira et puis les mêmes toujours préparés pour nos ambassades nyonso o ezali na kati ya poto merci na bandeko na nyonso o balandi na kati ya Facebook aboketso yambo bo bakoti merci mingi bo partager tokutani mbalasima mardi na semaine tozali koya pona 21h30 merci à Laura Sokoko merci Hôtel des Monnaies
Merci, leader des leaders. Ou à des nations, Angola, na Zaïre. Merci, au revoir.